passe comme ça se passe en direct ici sur ce beau plateau. On va recevoir d'autres invités. Nos amis du groupe Le Bon Samaritain seront là. Les hommes de Dieu passeront ici et les chantres aussi. Déjà, on a comme premier invité, il est artiste, il est serviteur de Dieu, il chante pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Il serve son Dieu, le véritable Dieu vivant et véritable, Jésus-Christ Nazareth. Nabenga Kemingi, le fils à papa. Vous voulez découvrir cet homme de Dieu? Vous voulez parler avec lui? Vous allez poser vos questions, on va parler avec lui. Ça se passe en direct sur De La Foi TV, une chaîne, une foi, un Christ. Je reçois pour vous l'évangéliste Josué Mayala qui est déjà ici. Il avance, l'homme de Dieu. Voilà, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Voilà, bienvenue sur ce beau plateau à cause de la foi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il s'appelle l'évangéliste Josué Mayala, centre de l'Éternel, évangéliste, donc serviteur de Dieu au sein de l'église. Léa Mission. Léa Mission. Voilà, les lots n'a pas un cadre à plateau spécial à cause de la foi. N'a pas la temps où le bâton avait fils à papa, n'a pas leur bac saga. Moi n'anda. Attends, ma baignée était hier à moi n'anda. Je dis moi n'anda wazaga. Avant les bébés crocottes. Après si n'avait invité Balié, il a su Balié naé. Allié né. Bisosco. Maman Mswazaki, maman Monique n'a pas essayé de monter place dans certainement la nanga, maman Monique quoi. C'est pas pour yabaye au monde à hauteur la biso, c'est-à-dire il faut te servir dans le biso ta blogo ici to ko somba kwanga na to lié to la li journée les qui ne va pas ya na wa ta servir na yambi mwana ndako na ko pesa mbote pa ndeko ba Holanda biso. Merci beaucoup. Mbote belé ba ndeko nyonso ba 8 ans na ba Holanda biso et puis mbote belé à notre père, le père de tous. Vraiment l'évangéliste Jean-Paul Mayata de la foi. Ah, mais qu'on a bien évangéliste international. Ah, mais oui, à goûter déjà. À cela, il y a na EBCS, oui, na nous pas à la na France, tant que zalaki. Mais tellement pas tes amis mingité à mon moment yoga naïté. Donc on comprend que tous en a papa moro bien parce que le sali à la ninga zabo za témoignage et za caractère les on moni biso pe bana to sani. To landa kana ntsela wana ko parce que vous avez été impacté par rapport à notre attitude, par rapport à notre témoignage surtout. Voilà. Je vous bénis notre papa et maman. Vous avez béni la famille là-bas. Certainement, il est en train de nous suivre depuis quelque part. L'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, on a pu s'imboter. On a bandé gagné sur bazana yo, papa Riguel, maman Néné, et les autres. On a pu s'imboter sur beauté. Le rendez-vous est fixé donc le 30 et 31 juillet à la place Sainte-Thérèse Angélie pour cette grande activité d'évangélisation dénommée à cause de la foi. Cette édition, nous serons là avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, l'évangéliste international, le porteur du Christ. Nous serons là avec lui et je vous appelle déjà, je vous invite, venez très nombreux ces jours-là où nous allons rendre grâce à Dieu. On va prier pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. L'homme de Dieu, Toyambio. Ah, clavier, yété, clavier, zana, tozo, yé. Mais pas dire que c'est Mikolonios. Mikolonios. Ah, mais est-ce que vous en attendez Mikolonios en Ozala? Mwana ndaku, aza ndaku. Aza ndaku. Oko luke na veranda nzoka na wana. Ate umeli ekoleka nango. Papa mitango nzamba kanisa mayate. Tango moyo yango. Ngonye beti nzamba kanisa minaka na ye. Ah Jésus. Jésus. Donc toza wana. Tozali. Ekomi tango nzamba kanisa basali na ye. Ekomi tango nzamba zosala. Évangéliste Josué Mayala. D'abord, tant que un concept à cause de la foi. Il y a David qui bande à ce que soit à mon corps. À cause de la foi. D'abord, on a un concept à cause de la foi. À cause de la foi, déjà, ils allaient vision moko oyo. Zamba kolango déjà pas musali na attaquer na mboka nini longwete. Obeza be ticket musweza na via muntu depuis kangama yo. Okotika ngote. Otika ngote. Sonzo. Okotika te okokate. Ngana bi bato bakenda akepe na poto amone parti wana bing pena bato allo. Est-ce beaucoup pour sa date té. Bo pour sa boti yango na fin septembre pour nga koto na liala no mbala 2 mois. Omoni mutakei ataza na place oza l'aise mais auzonga na vision. Parce que vision est bendaka.
Ce qui vision ne outil vraiment réellement pas nzambe. À ta place nous allons. Et ben nous bendo zong ça. Et puis na côté de la fois la 7e édition, on a évité ce bateau ba calculer qui ont bien. Na la fois na ndako na lobi que 7e édition église est à Rokangam. Oh papa. Bisi mobimbeza wana ça dit na bi bana nyonso tu ya papa Mayala. C'est-à-dire boye kilti matinal tango zo sila nyonso na bisi. Tokei saint. Mutu nyonso tu na bisi. Oh là. Au côté na bisi ngali boso bisi na sim. Parce que 7e édition comme tu porteur du Christ. Mais oui. Bazolanda aussi go. Bazolanda ngai mais tant que comme la Sainte Thérèse na Christ limwe. Pour la Sainte Thérèse Christ ça pas mutu mususu. Au monde. Et c'est pas mutu mususu. Na calculer 7e édition 7 comme chiffre à repos. Papa, est-ce que vous voyez qu'ils ont les 30 dans les 31? Ils ont les 30, les 31. Les 30 ils ont combien de chiffres? Des chiffres. 3 plus 0 égale combien? 3. Les 31 ans, combien de chiffres? Des chiffres. 3 plus 1 égale combien? 4. 3 plus 4 égale combien? 7. 7e édition. Toi, na 7e mois. Donc, il veut dire, oh, ça, toi, ça n'a reporté. Na émission déjà, on a qui na libal. Journaux yango. Ah, papa Mayala, l'homme des chiffres. Mais quel père? Moi, na Mayele, à l'Obaraloko là. Mais oui. Chiffrologie au point de moi. Calcul un bateau belé va saler en les 30. Les 30. 3 ans à 4. Les 31. 3 addition dans mon surtout on a. Et ça dit 7. Chiffre à repos. Au 4e édition. 7e édition. Tous en a mois ni. 7e mois. Dans notre place, je pense que va se retrouver. Ma casse. Ok. Donc les 31, les 31, tous à la Toza wana papa, l'église est à Rokanga. Ça dit biso qu'il s'est banda 7h, 9h et 6h. Pour préparer mouki à les 11h, vous en avez moutuka. 12h beaucoup. Tu commis déjà tu vends la place à bien. Pour nga monter dans zali corona beleli. Wapi bana papa, tant bozo tomo na muni pena que non. Ndenga na bela ga. Bana notre père. Bisoye yo. Toza wana. Je want to beli wapi bana papa. Bisoye. Aïe aïe aïe. Mais déjà, et le réseau légal à CFC et le pasteur de la foi. Qu'on a fait les coloniens sont célébration la célébration na tout ni pasteur ici oh mais bah à moi bah ça gagner biso to c'est là déjà oh non nous bon gagner bah toi monter non nous te bino nous célébrer des gens dingue oh mais ya ngona le likambo yo quand ici to rozela te biso za bana ya kondima la foi c'est la mutambo la définition de la foi mais ngapo na nga foi eza lokola na koti na ndako mo ono bato ba koti te na moni déjà ba disposition ndako wana après na bimi siko na ko yebisa bino ke mona kata ndako wana télévision 14 pouces baza ne logo tel ba ne logo tel nan na koti te mais si na koti au koti déjà na koti et puis na bimi mais ba mona yo na te mais ngamo na zo sentir déjà na foi na koti na ndako wana et puis na bongisi da makam na bisi bino ke moni kuna na kati za boy la même chose avec bana ya CFC là to loba déjà bien avant que tous ont fêté pour na makamwe ko sala na cause de la foi 7e édition. OK. Donc to yebi déjà que nzambi la zo sambila ka Jésus-Christ de Nazareth a koti ka biso te pe ko lega bien. Et ko lega tellement kitoko 7e édition ça tellement spécial ta nzamba yeba ki abambi biso des jours. To messala ko sala mukolo moko mais cette fois-ci après biso mi ba jour mi bali. Voilà pourquoi j'invite tout le monde n'habitez pourquoi aux âmes. N'habitez pourquoi aux âmes. Vraiment nous sommes là, nous avons vraiment mobilisé ma casse pour na biso va côté kuna biso ya bombele kuna hein nous sommes mobilisés pe bato kuna pour mettez mombele ngaba ozo réseau de la transport te la église bisezali biseza au mi côté de mission au côté yo mona bis et puis bana pe CFC ba côté kuna ba ko profiter il faut pas profiter au yelo kamba la moko CFC do ba to kanga nzambe na tempe na circonstance bon na temps ya boy circonstance à boy au profiter kamba la moko côté ali tina terre s'intéresse donc mutyo sazo luka lipamboli na 7e édition fois ça là et loko moko boye ningisa nzambe voilà donc 7e édition c'est vraiment spécial nous sommes là pour ça une édition spéciale à cause de la foi 7e édition nous serons là les 30 et 31 juillet à la place Sainte-Thérèse et ben je disais que nous serons là avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayala, l'homme de la foi. On est en direct sur De la Foi TV. Vous allez appeler, vous allez passer en direct cet espace libre spécial
à cause de la foi. Merci à l'homme de Dieu pour nous avoir accordé cet espace. On va recevoir vos appels. On est là avec l'évangéliste Josué Mayala. Vous pouvez aussi poser vos questions. N'ambiance quand il y a à cause de la foi. Et ça, bien. Tonton Gauthier, vous allez me proposer quel est le moment maintenant. Je ne sais pas, le temps que vous rechargez votre téléphone, tu Yamba appel. On m'a dit, Yamba appel, Nyons. On a sur la Nabino. 7e édition, Eza Souka. Chiffre 7 et chiffre repos. Problème Nioza, il faut soit repos. Repos, obligatoire, repos. Les 30, les 31 juillet. Suivant cet élément que Tonton Gauthier nous propose, on se retrouve là. Toi, Yamba appel, tout cela, évangéliste Josué Mayala Azan Abisso, tout l'a dit. Tout
moi cuire. Baïbon se te mouille bila mesa. Tomo kokile. Ah, alléluia. Là il se mouille bila. Merci beaucoup, tonton Gauthier Kelle. C'était là la chanson à cause de la foi avec Maman Esther Yembe. Je vous rappelle encore, c'est pour le samedi 30 et dimanche 31 juillet au terrain Sainte-Thérèse Anjili avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maeta, l'homme de la foi, le porteur du Christ, l'évangéliste international, l'homme des chiffres. Nous serons donc là pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Et papa, je suis Mayala. Déjà fièvre à cause de la foi, c'est l'ondé. Ah, déjà, aux fièvre, faut déjà aux alamouto participer déjà à la cause de la forme sous soi. On comprend que fièvre en ballot, ils en ont 39 ou 40. Fièvre en ballot, yo. Ce qui est dans l'hôpital, la biso bakangi au Covid. Parce que ça, il a fièvre en dimension sous. Donc on a dit le il fièvre, le fièvre aussi là, c'est-à-dire, on a posé les 30 ans au coca, les 31 ans au coca pour la fièvre au moment où on a Cameroun, c'est pas tant de papa ni gazawana, biso ne to mone gazaboy, mais pas ça roboter c'est mati. Donc ni gazawana so raposa les 30 coca pour comme na terme. A comme na terme abim sakara mbala moko li pamboli yango wana. O mona na loba biso nyonso tout, moni tango papa zo pambola bana, papa mayela zoka na bano yaza na bango. Azuna bana nkasi. Azuna batu nyonso. Ayena bango po bazwa li pamboli ya papa wana parce que aux événements moko on a déjà compliqué. On a expliqué qu'on a compliqué. On a déjà cause de la fois 7e édition ça va fièvre 40 bois. Non, il y a des choses qu'on a édition musus na éviter terrain ni ko. Mais on va compliqué. Non, se rappeler ce qu'on a na tata bikolo Abraham batindie ake tumbambeka. Amemi na ba koni ba moto membeka o ya moko compliqué. Voilà au côté de la place il y a besoin de ça là bien bien. Mbeka compliqué atambeka yemoko ayebite kazambeka. Rien. Donc asa ignorance okendo amemi koni habite Nicolas koni on a yende mtausa. Yemu zambeka. Donc elle ngolo makambo ebele, c'est-à-dire au moins il y a cause de la fois 7e édition. Et ça la bateau ba on dit maté. Bango nzamba akosimba ndeza tourna bango mondo vandi na uzomo lokola ezala na oka mikolonio ezala ga bo yonde nzamba zo ciblé pour à cause de la fois 7e édition nzamba salo makambo na no salamate ça dit na cause de la fois toi on a besoin mutu te que non au moni na netaki 7 ko le film ngana bo sambela pona ngate ya makambo ke même na to mona ngona na ba cause de la fois mususu entrer ka musala nzamba oye azo sambela pona mutu te et loko te kande azo kota bongo. Donc, vous avez parce que Moutou a un logo, il y a un débat là. Ce qu'on a, on a Kish na Moutou, ne pas Rolanda. Na Zala, na Ngolio, Rosala, na Lubumbashi. Bambo, te Moussou, au soir, ils ont pour la bisoté, pour la Mouta, mais Kish. Oh, le bon bout, on va pas passer la main. Voilà pourquoi faut pour na osa la pembe na muto za na Krish et puis Krish yango eza na mai problème ngona pour osa na Krish munena wa o memi yango me na kati eloko ezate te to na besoin muto na Krish mais na mai nde tozola na ba gobele na biso tozora ba mai na biso bakamusu ba beliso zo kwela biso lelo biso ba mai na ndesi boye eza ba biloko yo toza pembe ni tellement muto za na Krish ya mai nde to komo bénéficier nango no monto obengisa bino kotika la pembeni te il faut landa faut ya parce qu'à cause de la fois 7e édition na bisa mutu mona talio pena na ngina lobano clair et net et ça problème te ko ngana zala boy ngai tata na ngasala boy o ngai te et ça problème ya kande na kondima landa mutu za na Krish bon nzamba ko salela yo miracle moko kande ngo koti na terrain kande basala nzambe bazaba zo yembela nzambe bazo kamba biso na intercession makambo ko mosala biso na kata CFC ezala te na okaka ndeto yebika te mutu ana Krish azali mais mutu azana Krish na biso papa na biso Jean-Paul Maeta de la foi ape na bana oya pesa ata mo ba mai na ba Krish na bango mike nous omona ba biso ba classer wana eza bato bazana ba mo ba kopo na bango bazo ya pe ko wela etonda donc yaka pe na oya yo otondisa okanga yeno na omona ozo pe na famille na no okon porter la Krish ya famille yo mo susu ko bitanga ko zwa wana ndeti nga boso na ye na zwango yo biganjo kana ko bima kuna ko tena sa danger parce que na uti ko zwa et loko eza réel problème eza
nakokende pa mutu akabelinga 100 mais soza $100 faux nakokabela mutu $10 te non changeant wapi ya $100 bakokanga kuna ke prison pona utozo ya faux mais soki na ye pa ya nzamba mayata Jésus Christ de Nazareth na komi pa papa asa na Christ atelinga mai na facilité kozonga place nazalaki nde na kaboli yango ndo moni Bible zolo ba croire au Seigneur Jésus yom tozo landa biso yakande crois au Seigneur Jésus Christ de Nazareth tu seras sauvé toi et ta famille yango na obondela yo soko sa lokola ngeza bien loi ta moi sprinter morobo okangisa ngolo bien monde le 30 au sali na yo mais 12h34 ya otemaka liboso église côté selanga batu nyonso tokei na Saint-Thérèse ouais yo gangi siko nasiko liboso bolo déjà on a peine moi moi lipeka na tieboy ah mais là biso ko tamula pembe na mutu azana Christ eza na moi esengo moko boy eza na joie moko boy eza pe na respect moko boy wanozoa et pas ya batu pourquoi parce que tamula pembeni ya mutu azana Christ donc cette émission c'est grave tozaki na Brazza toke Brazza l'homme de Dieu toke na ngama koso na Brazzaville na ngama koso na ngomba kuna likolo osanti ke bazo reconnaître porteur ya Christ bino nyonso ka bozabwe biso tozabwe ngasi ko na jipe na memi oyanga pe ya mukena lipeka papa Rabina Balanga Makoso, pasteur bienvenue, de Goïssa, la pierre nomboté. Je sais que tu as amené à cause de la foi. Jésus Christ Nazareth, Azarabino. Ah, les porteurs de Christ, tous avaient ça bien, ça qui tourne ma casse, ça bien. Papa, moi, la tour, ce soit capella moroté. Mais bon, moi, neti, de Gonaïe. Dès que j'ai dit, moi, l'inga mingi, pasteur Herbie, ah, titre n'a pas qui bien. Vous aurez ma paix mingi. Ou bien, je vais dire, mon nom, autre chose, discuter, n'a pas de mise en tête, il est là. Itokoza nango euti na nzambo yo yokomisi yango sija lolendo esika nzambe akumisama yo lofundwe soki nzambe elongoli mpema okomi cadavre mbala mo eloko esala mpe ke bato balingama eloko esala ke Jésus Christ de Nazareth atalisa misu na ye et pas basal dans nzamba solo pas papa na biso eza humilité. OK. Eza humilité. Donc mutu nzambe ba yeba ga été na ba don spirituel té. Au don spirituel il y a kombo nango déjà eza don. Donc eza loko mutu mérité té. Ça dit ba ko pesa pe mutu azui na ye. Mais le fruit de l'esprit c'est ce qui caractérise. Na kata fruit wana l'humilité là. Il faut la humble. Donc humilité né et ça la bon. Na dimanche ya zaleli ngapi na sambela nzambe na buka lokuta te. Yo zamta vérité. Na sambela nzambe. Solo album tu le bimana. Bimana ngote bona lo baso bimana ndeni. Donc na ndalo bake donc na niveau nzamba memi en tout cas na éviter soki ngai na zawana so na za bon. Moi na mona neti. Na mona neti moi lipeka ningana. C'est-à-dire nazo mona neti na lobi na mona neti po na tambula na ye na mona omoni place oyo mona ko za neti munene donc moni moi $1000 au bomba ko bike ngai pe na compte na ngai munene fait dire au lado lote o lota $1000 wana mais eza mutu mo la mgi na tongo a joué $2000 argent de poche ya journée et ça peut être là là ici et si la penza lobi pas au sous 2000 à na poche mais yo za au travailler 2 ans pour au tsaka moi $1000 na keso c'est-à-dire nzamba mataka mutu niveau na niveau ya mona osambela nzambe pardon tango komisanga ndeti papa naza bongo ngamunde na mona boy oza mo passe mingi po nzambe pena sunga ngapena OK oza la passe mais oyo oza beza passe na ko biso na zo loba papa po na comprendre mutu ngo peter mobo la bi me père moni pe yo mobo na tusali campagne des campagnes na libanda na tela mutu ayaki fanda kuna utaba shanga bisi na bisi na mutu ayi pemela na bisi papa pe lo musu peza la pe boete donc c'est dire humilité wana l'équidose donc to sabela nzambe nzamba tika ibongo biso pe bana tozoya nzamba sala biso bongo akitsa biso na se donc 7e édition tous à la peine belé parce que nous mon nazo mon na terre moko boye ba célébration comme na CFC on moninga pe na zongi mondam non lingo ya pamba te na CFC pourquoi parce que ngapi na préparer danse pour na moni danse à père wana comme on a yango par la foi donc non linga sikoyo na compliqué danse à père wana nous allons il y a simple mais ndeni il perd au sala 600 makasi bongo na danse wana donc si ya moninga pe na zongi sima na bengi bana na bi to ngato ke dimanche to ke sous dimanche te photo c'est la mercredi
na Codef. Na Codef. Ça dit to zonga, to lamba siko dansa père wana. Tant to ya ebi maneti ya yete. OK. Pour ya monde to salela, donc to zo kumisa nzambe mikolo parce que to yebi déjà que à cause de la 7e édition, les 30, les 31 juillet, na kata Sainte-Thérèse wana. Bon soki mwana zui dansa tata na. Ase lisumu wat. Ay ça pa rabi ngaba na ba kote na mateya na ngai za lisumu te. Bongo kanisi ndeto kina kodonda kuna to donda ndeti. Mais on kuna bato bamono aibo lo banzoka no bete mo lo mo ya chiffre paix. On y attend ngo ba temps eke. Ndeti loko les 30 na les 30. Yo kana solo ya wa na fandi la père amuta chiffre. Na calculer la bien ay loko ezali. Na utukenda ngo na séminaire moko ya matinal mais na yebiso ke bato ba yika likolo. Mais ba yebi teke na zo ngo wapi. Yoga sekele. Donc les 30 et 31 juillet tout ça wana na place Sainte-Thérèse et longo na mombu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi et longo na basena nzambe belé l'évangéliste je suis Maël sera là. Papa Maël za cette ofani bozo senti sérieux mais soki bandi ko yemba. Pardon. Tozalana ozano les 30 et les 31. Oh, et bon on a la demi ndeni. Ngaza demi ngaza ka mikolo. Donc il n'a pas de babé oni de kuna na tuta kin kole to sala na kin kole to ya et bon na c'est bien c'est ça le problème ba ko bien ngaote na bien ngati bon ngata ko bien ngati za problème il faut pas bien na ba te ngakuti mala bo bien ngati me bo mona ngata merci papa Josué Mayala tonton Gauthier on va sur la pub les temps là 600 papa Josué voilà, il faut aussi Sanayo, tantôt que tu as pub. Je compte revenir avec vous le jeudi, tu as sans problème, vous avez un clavier ou bien en tout cas, j'ai dit on a fait nazala pina na clavier, j'ai dit on a tous un clavier parce que photo yembe lanzam, photo to là c'est déjà image déjà ma kamne ngozala. To zana ngo donc to bana on mercredi na Codef. Après to zongi na ngo jeudi on a plateau, auto yebisa batu nyonso ki to zala pina. Keba pe après Codef to ko ya pe. Oh. Hein? Yali kama gondima. Yali kama gondima. Moto ana onction mafuta ana to zina Codef. To kina ngo kuna mara moko donc voilà, c'est pour les 30 et 31 juillet à la place Sainte-Thérèse. L'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Mayala, un message n'a peuple de Dieu. Vraiment, je vous regarde droit aux yeux pour vous dire que c'est un événement à ne pas manquer. Les 30, les 31 juillet 2022, c'est vraiment exceptionnel cette édition. Na bengi sur bana nyon surtout. Na vu déjà koto to ça déjà belé, biso bato ruta kuna to ya l'église. Vraiment sera fermé parce que Moutouana Christ aux Hollanda, Tozala papa Nabiso Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, l'évangéliste international. Donc à Rosana Biso Wana Foma, Tourniarosan a monté tous les 2 jours Tozala Wana, Tozala la poto Melanza, mais Moutou Azanga raté Wana, à Ozala, Ngamoye, Tozala. Moutou va bien raté Wana. Donc à tout le monde va classer 74 musiciens. Bon, mon icône a raté, bon, mi Tungsate. Nazala kaka on veut dire parce que biso za bato to yebi déjà to yebi dagi awa ali kambuzala donc c'est la coup de teke basalo soki ni li kambuzala ka donc faut y là déjà jamais faut y a na mono na yo oya ko miso là déjà bien avant déjà vraiment na bengsi bino nyonso tout ko zanga te bato nyonso ba yebi o balandaka biso de partout na yebi sino déjà que les 30 les 31 juillet 2022 à partir de 14h. Surtout le 14h, c'est-à-dire qu'il y a déjà avant 14h. Pour eux, on a mois paiement. Pour ceux qui ont 16h, l'espace que vous avez, on a la paix. Le rapport vous avez bien organisé. Moi, panneau vous avez on a très bien. Donc il y a une place pour la bâtonnière surtout na kata terrain tout ça les 30 les 31 ça samedi na dimanche. Donc on a raison te osambela na opekuna aussi si ba 11h au bongami rapide mango moto. Okomi on a 14h. Donc il y a kapena tout ça là parce que na yebi force il y a nzambe pour na katia moto na yebi est très bien za moto donc na zala na mo ba province na yebi neza matambola na non kozange loko wana te les 30 les 31 juillet 2022 à partir de 14h na terrain à Sainte-Thérèse il y a kato kumisa nzambe et longo na ba yembe belé to kozala wana et puis papa na biso kozala wana déjà c'est une bénédiction pour nous que Dieu vous bénisse bana CFC Nyon so Codef bana AD tout kozala Nyon so tout bana notre père
bana notre père bolanda biso kana musika wana boya pe oya tour to mona na live voilà on les arbanze mo ndamu CFC Luanda bakozala CFC Brazzaville CFC ya France bana notre père nyos ezana ba tusu babanga asambela ka ndaku na de la foi jour wana baozala jour wana ndaku na biso nyoso Sainte-Thérèse donc on a ça église de Christ à la maison Sainte-Thérèse donc to za biso nyoso tu wana to ya wana parce que nyoso koleka ezaka à cause de la foi non il va bien ça danse on a compliqué au mandam bomba mercredi dans on a Codef je rappelle que on a notre culte de combat de délivrance des familles c'est tout le mercredi à partir de 7h jusqu'à 11h30 on est là au centre évangélique de la foi en Christ avenue Bombo 1883 place au Bongati so tika Sainte-Thérèse au Kenya type dokolo attends ma kolo malé ba 5 minutes au commune arrêt de la foi kutu déjà on la dilo échange na ole comme on la mutu quoi bah toi de la fois beaucoup t'as déjà ok donc il na moni venait non à photo comme ça on boza dinza asunga biso to misali la place na nyonso comme bon vraiment ozanga le 30 na le 31 juillet 2022 tous on ensemble na Sainte-Thérèse 14h que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci papa, je suis Maya là et quant à moi dans ton côté quel est page publicitaire et puis on se retrouve donc tout juste après suivant cette page publicitaire. Édition. nalobaki na bino ya solo esengeli te koluka eloko ya bomoi kati na bakufi loba yango motei ozali koluka kodi ya kondima kodi bozali koluka ya kondima ezali pembeni na bino kasi bozali koyiba te bozali koluka kodi ya kondima nayebisaki bino bolanda mutu ya memi krishi na mutu na ye na kati ya krishi na ye nde kodi ya kondima ezali wana solo nalobi na bino awa nde na tere oyo bisika kodi ya kondima ekopesamela moto nyonso ezali awa mokulu ya le 30 juillet kubanda samedi ya le 30 juillet awa samedi ya le 30 juillet dimanche ya le 31 juillet nde bokomona kodi ya kondima ekokabwana na tere oyo voilà ye nde amemi krish na kati ya krish wana nzambe atondisi oyo ezali bapusa na bino nyonso nyonso bokoya koluka le 30 le 31 samedi dimanche nde bokozwa bapusa ya mikinga na bino ikubanda na ngunga ya 14
zala na tango ya malamu po kutana na Kristo ememami epai ya mosali na ye. Yaka na kondima na yo. Yaka na kondima na yo. Kuya na loyenge te. Yaka na kondima ndio kokutana na Nzambe na bomoi. Motei, ata binkonzongola na biso lebuki. Esenga tona tumuna bisingine na biso awa. Seke Yesu Masia kozo komisango kinkesa. Nzambe atondisi mosali na ye na nguya. Babeli bakubika. Bakakatani bakotambola. Bakufi misu bakomona. Soki oye na kondima. Solo oyo na lobi na bino. Po omona yango kokokisama na bomoi na yo. Esengeli oya na kondima. Kondima na yo tango ekokutana na kodi ya kondima. Miracle salami na bomoi. Motei, ebongo pona biso basi ya ndumba. Nzambe azali na posa ya moto nyonso mokola le 30 pe le 31. Akomona loboko na ye. Na nzela na mosali na ye. Motei, ebongo pona biso ba maître. Tika komema ebende. Ki maître na yo sala yango na mosala ya tata. Yaka mokolo wana le 30 le 31. Après wana okokutana na kapa kobaka yo na sécurité. Moto nyonso ya makambo minene kosalama awa mokola le 30 pe le 31. Nazali kolaka bino. Bongisa motema na yo. Yaka na motema kofungwama. Makambo nyonso koya nango kozwa solution awa. Nalobaki yango ni bandeli. Ezali kambo koya na motema na yo abongisami. Pe kondima. Ba problème nyonso solution kopesama awa le 30 pe le 31. De la Foi, 7e édition. Voilà, merci beaucoup. Et là, c'est David Banza Makasi Mingi. Nous voici de retour sur ce plateau. On poursuit notre émission. On est donc là dans le cadre de la campagne d'évangélisation dénommée À cause de la foi, 7e édition. Cette fois-ci, nous serons donc à la place Sainte-Thérèse, au terrain Sainte-Thérèse, dans Ndjiliwana, le 30 au 31 juillet, à partir de 14h. Moi, je serai là déjà le matin, à 6h. Néanmoins, à 5h, on a commis déjà. Et Zala qui toko mingi. Et j'étais là avec l'évangéliste Josué Mayal, on a parlé. Certainement, il reviendra encore le mercredi ou bien le jeudi matin. On va essayer de parler avec lui. Et puis, Tozaba clavier, Ato Yemba, Tozo Komisanko, le poteau à la période de célébration. Des abonnés, banana, bina, nazo sepela nanga po feti, ezo salama, na lola, eza estingo. Merci mingi. Na bassin na nzambe nyonso ba défiler awa. J'annonce déjà, je reçois pour vous maintenant l'homme de Dieu, le pasteur Héritier Bissiamou, le pasteur Herbi, l'homme de Parole Vie. Il est parmi nos invités, il est déjà là dans notre plateau. Je crois qu'il va faire son entrée. Il y a David Kibanda, il peut déjà entrer. Voilà. L'homme de Dieu pouvait déjà venir. Je me lève pour vous accueillir. L'homme de Parole Vie. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Bonne fête. Hein? Merci. C'est possible, non? Oui, c'est possible. Ah, merci beaucoup. Voilà, votre père peut vous mettre là. C'est une joie pour moi de vous recevoir dans ce plateau. C'est moi d'ailleurs qui vous remercie. Parole Vie, Radio vraiment. Parole Vie, ils ont au Balanda. Exactement, oui. Exactement. Et ça a bien édifié le peuple de Dieu. Exactement. Ouais. Dans la fièvre à cause de la foi, 7e édition. Nous avons le Béalilo plus concept à cause de la foi. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez ce concept? En fait, à cause de la foi, d'ailleurs, tout le monde a base, c'est la foi. Comme le dit souvent notre père Jean-Paul Mayata, de la foi que je salue en passant, à cause, donc natina yakondima. Donc tout le monde a base, à cause, tout le monde a but, tout le monde a motif. Donc à cause de la foi, tina yakondima. Donc si on a kobika, tina kobika nanga c'est la foi. Si on a kozwa, tina kozwa nanga c'est la foi. Si j'aurais les miracles, tina miracle nanga c'est la foi. Dès que j'avais aimé l'Acte des Apôtres chapitre 4 comment tango le banzambe zotiama na pas na Moussa Nzambe et Paul Paul a moni kondima katina impotent a moni kondima katina e ko meme na lobiko, donc c'est la foi de comme mutu na lobiko kondime comme mutu na délivrance kondime comme mutu na témoignage. Donc la foi est une base. D'ailleurs message union so on nzamba pesa na basali na, parce que tout serviteur de Dieu a une grâce particulière et a aussi un message particulier.
Oui, mais dans tous les messages où nous avons le socle ou la base, c'est la foi. Si on peut prêcher sur l'enlèvement, on allons enlever un jour. Un jour Christ a donc la base, le noyau, c'est la foi. Donc la foi, c'est le noyau de l'évangile. Parce que pour nous, sa vie n'est pas une Christ. Il doit avoir la foi en lui. Qui certainement n'a mis mouton na mona na tenelongi. Na nimeli mouton par la foi. Donc voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous ne marchons pas par la vue. Tout temps la tena auto mona. Pourquoi? Nous sommes autant ozo mona au mona. Il a qu'il m'a pas famille au mona, échec à famille au mona, pas sa famille mais quelqu'un ozo tambula na kon mona teme na kondima. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 11, Christ a sauvé sa marque. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Donc avant de voir, il faut d'abord commencer par croire. Sommes on limité au monaté. Donc il y a un disciple de Jésus qui voulait d'abord voir les cicatrices. Après qu'on croit. Bon, Christ a dit, et c'est mon amour oyo andimi atano na monité. Oui. Donc, mutu azo linga mona bilemba za lokwa mutu azo chantembe. Azo chantembe. On tembe fout c'est la foi qui nous paye. Okay. Donc la base d'un enfant de Dieu c'est la foi. La foi ne déçoit jamais. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nengebiso dans un centre évangélique de la foi en Christ. Donc notre foi tu tchakango ni na moto ni na ba relation, mais notre foi est basée sur Christ. Parce que c'est lui la parole faite chair. Amen. Donc notre foi est basée sur la parole. Or c'est Christ qui est la parole. Selon Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc à cause de la foi, et c'est le que ça qu'on emballé biloko belé. Donc na tina kondima. Donc muto à cause de la foi, a un côté na loyenge. A un côté le la kermesse. Non s'adresser directement bandobola nabiso, ya koya à cause de la foi le ko la muto ke kermesse. Koyango te lokola mutake concert. Yango lokola muto ake kuta nanzambe comme cette femme, la femme au sang coulant. Elle se disant en elle-même, oui. Moi si on m'a kilé bande ko tanga a préparé qui miracle né yemo. Yemo a préparé. Oui. La foi na yemo a milambeli. Para rabi mafinga. On dit mais ko lambi so miracle yomo na no sanko kuta no nanzambe. Oh na nini l'homme de Dieu. Donc cette femme a monika komaki au bout du rouleau. A perdaki mbongo, a perdaki nyonso. Habité balambelinga peming cette façon nga mofona milambela lobiko nanga. Or cuisine ya malongo eko permettre muto lamba lobiko ne c'est la foi. Cuisine a kondima. Exactement. Donc la cuisine eko pesa mutu nzela alia à sa fin. Eko pesa mutu nzela alia kolanisa maposa na ye, c'est la foi. Donc cette femme a mis lambeli lobiko d'ailleurs à lobby. Soki kana simbie lamba. Soka na simbie lamba. Et quelque chose va se faire. Okay. Quelque chose va se passer. Et ça qui d'ailleurs rendez-vous. Donc une personne qui a la foi, même Moukola rendez-vous pour ça. Même Moukola Saba. Yes. Moukola ba tu ba bika te akobika. Moukola ba tu ba zwara te akozwa. Pe ba tu ba olela akoseka. Pe ba tu ba okita akotombwama. Pe ba tu ba ozanga akozwa. Pourquoi? Parce que sa base c'est la foi. Il va préparer Koufa. Exactement, parce qu'il y a une foi. Ana kondima sami lambeli kondima. Abi soki kana simbie lamba. Soka na simbie lamba na obika. Quel rapport y a-t-il entre et lamba Christ na kondima? Abi te question na kutia na Christ abi soki na simbie lamba. Et puis lamba ka simba na liboso te na sima. Yaya. Ata Christ okenda okipote simba kana sima na kondima. Simba kana sima. Oh biso na fema kambe simba te simba kana sima. Oh biso na fema to tombo mate simba kana sima. Sur occasion eko pesa biso nzela to simba lamba Christ karaté mais to kutana c'est le 30 et le 31 juillet. Donc samedi na dimanche na 14h na terrasse Sainte-Thérèse. Ce qui dans Jean chapitre 5 ange bande ko kita de temps à autre pour non ningisama et pour mutu abika. Ce jour-là l'ange ne descendra pas. Mais l'homme de Galilée est là. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Yazali le chef et le consommateur de la foi. Tant qu'on consomme foi na yo. Attends la famille laquelle l'homme abe. Attends la famille baloba que yo ko simba lipambolité. Oko botate, oko balate, oko tongate, oko zoate, oko avancer te, oko tamano banga nzambe te. Ndeka ko chema koloana, mai déjà c'est ndingani. Donc mutu sengeli a mis préparé ango. Ayango te loko la kermesse. Et à côté le la barbecue. Mais mon frère, ma soeur, il y a quand le la moisi oyo.
akombaki na suka yaya comme na suka olela makambe simbate moi so akombaki na suka aperdaki nyonso 12 ans moi na 12 ans déjà na 7e moi na 12 ans ko zapé na 8e oui moi na 12 ans akolamba pe bilo batu balambi balie c'est ça akepe wenzi moi si wana miseli cuisine a miseli cuisine habité j'en ai marre j'en ai tellement cuisine avec espoir oui abinga mo fona mi lambe na do muto ndima na tina te balambe la ana tina te balambe la aya lambi abiso na simbe lamba lelo na obika et puis Christ en le canaille il y a Christ est en train de passer touche son habit simbe lamba ne aoleka kotika leka te simbe lamba et puis alors qu'il est dans Jérusalem tala ezaki sur rendez-vous te biso soko tala mukonzi mo balbate et c'est sur rendez-vous fa pesa yo carte de visite mais Christ a pesa que carte de visite te carte de visite ou les carte de visite c'est la foi en Christ. Aïe 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 aïe. Carte de visite ou les carte de visite c'est la foi ou toi azana kondima ana carte de visite akuta na Christ atana douche pe bato sokola akukuta na nzambe atana kata mutuka akuta na nzambe atana libulu akosi ya lokola kakete landa mutu partout kake atoza na wenzi kolanda yo atoza wa kake kolanda yo soko ndima pesa bunga lokola na carte de visite pa no sokuta no sana obi pa kabi mafinga obi na domaine sport nzamba tia so balolegi na domaine sport exact na discipline moko boye kana na catch so mutu azana ceinture wana bisika no sokuta na ye okubundana so gagner au botolian atukutene na wenza tena supermarché parce qu'il suffit tout simplement ta mona caméra na pour prévéza là c'est ça au bundi ne kaka to mona mutu na kata ndako pena so lia ba koteli ba bundi ba gagner ba kena ceinture so ta www mona donc on ndima on landa Christ partout atana bilanga au kangae atana zamba au kangae atana mboka au kangae atana église aka na montagne te atoza na pêche o pêcher na yo o kangaye atoza nikola nzete o buka manga o kangaye donc mutoko ndima a mutoyo et personne sokuta na Christ o kangaye attends qu'il n'est pas voisin c'est là non Jérusalem c'est là patienter Jérusalem c'est là papa Jérusalem c'est là non ngana simbe lamba maman Jérusalem zela maman ndiangu zela papa libata Pierre zela zanga na simeno le 30 na le 31 yo zela le 1er août zela le 2 zela le 3 mikolo zala belé mikolo belé tika na simbe le 30 ngamta ondima non tiketa keno kuna pana yo fa bano nanga ngafuna kange le 30 funa kange pe le 31 non quand mikolo monte mikolo mi bale nyos parce que msu mukolo biko na ko za le 30 msu le 31 no ba te mukolo ni no nzamba visiter là le quoi ça 2 jours to quand nzamba na temps pe na circonstance papa Rabi oui papa n'habite mkoni nzamba kuta nanga msu na posa kuta nanga le 30 ngabi no ke le 31 msu posa kuta nanga le 31 nga ke le 30 donc to bundi ki sa nyoso mi bale ana no ya le 30 na 14h et ça va nous souba ba ba ko mi la le lana ba ko mi la ngape na changer déjà obine ngaze na idée na ko mana ba 6h 5h na wala la gawa dala biso no spet ola lana to la liwa to saka mabonde li si ba tumsiba zo ya nga déjà na kanga ki déjà po na cause de la faute le ba ki 4h oui et vraiment ça qui na 15h na 14h ba to ba ki 4h du matin ouais maintenant tu dis option ya olala pour na Yesu masa Nazareth olala libanda tola libanda oyi muto alinga muto c'est la Christ aleka azala discrété à la mise au fond maman mon frère ma soeur les camarades tungiso on a pour ça Christ aleka na nzelo ko tiketa keni zalo ko la moisseux ateba to ba mpesho monaye ateba to ba mpesho simba mais oyaka na sima so yana liboso ba opekisa o alongwa kangam noko sima o ba to ba négliger so simbo biki. Donc, 7e édition à cause de la foi, je pense que par la grâce de Dieu, peuple Nzamba aux repos. Ouais. Aux repos par la grâce de Dieu. Ok. Nous serons donc là les 30 et 31 juillet au terrain Sainte-Thérèse d'Angili. Là, je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent à ce moment. On est en direct sur De la Foi TV. Ouais, allez-y. Non, parce que les mamans, ils ont terrain, tu dis, ils ont terrain football. Ils ont terrain à balle. Même Koloana, ils se transformaient dans l'homme sous. Okay. Et c'est transformé le col à l'Iziba à Bethesda. Et comme ma maternité pour le moins mon âge Amen. Et comme ambassade pour un mois de visa. Et comme ma délivrance pour un mois de Mikakatanope là.
Donc et changer comme un mboka au mutuana ngo posa kini. Donc tout le monde a terrain s'intéresse. Et comme ça doit prendre moi fallait une opération na kyste na myome tout ça donc et comme lieu il y a solution, il y a pas problème, il y a pas tebelé. Donc c'est ça. Je vous invite, ne ratez pas ce rendez-vous le 30 et 31 juillet à la place Sainte-Thérèse avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, l'évangéliste international. L'évangéliste international, oui. Il a confirmé déjà. Parce qu'on a un grand rendez-vous avec le vainqueur de Golgotha, le roi des rois. Amen. Jésus-Christ Nazareth, Amen. Dieu vivant et véritable. Amen. Soyons donc là très nombreux, venons avec nos familles, avec nos enfants, avec nos voisins même. Je mets ce que l'homme de Dieu vient de dire. Moi, c'est Josué Maya là, il dira à disposer déjà Moutouka. Nous sommes à côté, pour aller Pamboli. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Né Papa Rabbi ma vie dans Zoloba. C'est vraiment un rendez-vous. Eux allaient sacré. Eux que changer ma vie à Batou. Bien aimé, toi, on a besoin de changement. Nous t'as changé, c'est seulement Dieu. Nous avons comme tu as changé, mais on a besoin de changement. Il faut être à santé, on est changé. Il faut problème, on est changé. Il faut changer sujet de prière. Il faut cette édition au micromi balo etika bilembo. Ya bonzambe kati na bomo na bien aimé. Non dit masoko ya ba édition belé à cause de la foi, mais cette fois-ci et aux andenge mosusu. Cette fois-ci moi je crois, je la foi nenate ya mapa tata nga mayata, je sais que beaucoup de choses au salama par la grâce de Dieu. Ngana ondima. Merci beaucoup l'homme de Dieu, l'évangéliste qui disait si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Et c'est le mien. Et c'est Jésus-Christ Nazareth. Amen. Zamba Mayata, tozala wana na ebsibino na lobaka boepo na yebiye. Nous parlons avec assurance. Avec assurance. C'est Binzambo ton dimela. To yebiye to lobaka po to munaka. Oyo asali abi e amuki. O salambala oyo eleki. C'est là où on a profité. L'homme de Dieu, le mercredi, nous serons donc au centre évangélique de la Vente. Exactement. Le crédit, Tozawana, thème est suivre les porteurs de Christ. Le Christ, il a fallu célébrer Pâques. Les disciples, qui ont Christ, Babi maître, où veux-tu que nous te préparions la Pâques? Au limite, c'est le Pâques, Wap, Christ a lobby, Bokende. Beaucoup de gens ont mis Christ. Cruche, porteur des cruches. Avec cruche, ils ont un calou. Beaucoup de gens ont mis calou. Quand un calou, il y a un maï. Binobo landaye. Attaquer na gauche, boké na gauche. Attaquer na nzela oyo, binobo yebite. Binobo landaye. Pourquoi? Parce que yem to remet dans la chambre haute. À coup de nous mettre à la maison. On me tombe ma cruche chez notre père. Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Il y a une réception à Moutoyo, à Autonome Mituna, papa, autant aucun problème. Abipa Yuanande, à Kolaksamine, pas essayer de fêter Pâques. Naïne n'a reçu la Pâques, n'a pas disciple. Donc Christ a tenu qui batumi balé. Donc mon frère, ma soeur, l'anda Moutouana Cruche, il y a une l'action de là pour Okota. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Pour na okemba, pour na kondime kola, faut qu'on m'en nzambe. Mais pour olonga, faut qu'on m'en mousse nzambe. Oazuta mwana nzambe, oazubanga nzambe. Tu as confiance, il mousse nzambe Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Tu as confiance naïe. Il marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui craint le Seigneur. C'est quelqu'un où nzambe pesi cruche en mema. Oh ils en a maï, maïwana, ils a posa mutema mutumoko. Il y a les 30, les 31, il y a les 31. Quand il y a Krishwana, il y a l'ungui latte. Il y a un tsambate. Il y a un maï. Il y a un maï pesa à l'obiko. Il y a un maï oyo et qu'on met la biso ou ils allaient pour sa mitema na biso. Maï c'est quoi? Maï c'est la parole. Maï c'est la vie. Maï c'est Christ. Maï c'est ça. Maï on a fait consommer kondima. Donc cet eau-là qui est dans la cruche doit consommer la foi. Maï wana et a le cola. Mon ambition c'est na kati ya aquarium. Ana bilo ne mo aliaka. Ana bilo ne mo aliaka. So pe bilo so aliate. Ani kana aquarium. Donc biso mai wana ozana kati ya nkalu. Il y a kondima.
Amen. Ce lié qu'on dit, allez, s'écouler l'ami. Ok. Donc c'est ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Un message au peuple de Dieu. Et le temps pour moi, na aussi un cas élément na yambi subande comme susu. Mikolo nyo subo mesana biso to zaka bu spécial à cause de la fois tando yambi no ba invité belé tando tcha ba téléphone ouvert to yambi ba appel to solo na mino parce que le 30 le 31 ba ndemso babi ekoyinda. Ba mso babi ça va blanchir, ça va rougir. Oh nyoso putule ko mata makale ko tikala. Et que vous allez 30 dans les 31 wana Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable sera au rendez-vous. L'homme de Dieu a un message au peuple. Le message fort que je peux lancer au peuple de Dieu est que les 30, dans les 31, tout s'est mobilisé. Mon frère, ma soeur, invité, vous avez la possibilité de pas inviter. Tu peux vous allez égoïste, oui. Vous allez égoïste, vous savez, l'homme de Dieu, mon frère Rabbi Mavinga, tant où Christ a dit qu'il s'agit de lépreux. Le prix plutôt tant Christ a utilisé le prix bakota na ngamba suri bakota ki quand ils a qui vide lia ki ba mela ki ba zwa ki biloko mais balobi nous n'agissons pas bien tant que nous ko informer na ndako roi po batu bazape no ba ozwa biloko lia na bango voilà donc ozwa Christ était obombeka na famille no moko partager na voisin wana na voisine wana na ndeko wana collaborateur wana na collaboratrice wana yebisa e panza sango biso na chef to ba to bomba te meto panza sango. So bomba sango ke ne poto bomba pona ok poto le 25 ok poto le 1er août so bomba sango bomba mais oya Yesu Massa Nazareth il y a les 30 et les 31 au bomba te panda sango je vous invite tous o nga nazana mo klisote yaranon yaka o nga na sambe la place tel yaranon ngana landaka mate ya pasteur o nga ndaka mate ya pasteur de la foi yaka o nga sambe la ka na parole vient na radio na WhatsApp yaranon o nga na mona notre père yaranon yaka o nga na sambela isika to kota makolongulu yana o biso to sambela mutu na sema ko likolo yana o biso so to sambela to miso kisaba pota yana yaka na terrasse Sainte-Thérèse partout près sengeli ozwama ya Sainte-Thérèse za pa kubunga te eza place ya référence bien aimé le Seigneur partout à travers Kinshasa pa kozwama ozu taxi à Sainte-Thérèse au Kitawana Teresa justement wana et pas yoro kita bien aimé et ça rendez-vous fort Dieu veut te visiter. Amen. Mais à utiliser moyen ou visiter Léo moyen moi à cause de la fois 7e édition à tu mon monter mi balé oh 2 chiffre 2 et ça chiffre à confirmation puis à confusion bilo so amis balé ba ponaka son message zongi balami balé c'est ils a pour hôtel sa confirmation donc ça va confirmer répondre à yo amen elle a confirmé répondre à année 2022 bien aimé au leli peming aux zangi peming au mitungisi peming et comme il tang aux solution aux a comme problème il y a une solution aux gens qui mangé ngete to plexion to qui mangé ngé aux gens qui appellent le zizi la té to plexion to qui le zizi là aux gens qui attendent la guettement to la gilles brasserie non aux gens qui ont qui la bilité to plexion to gêné to plexion to sambela to plexion to quand ta retraite mais yaka yaka le 30 samedi yaka le 31 dimanche à partir à 14h au coup d'année sur Massia Nazareth Jean-Paul Mahatane le on peut s'amoututer ane lo te ana guérison on peut ça te ana miracle te sauf que il y a des locaux on zama pesier après sabat il y a des locaux on zama pesier ça cruche après sabat et a mo kon so azana loko te ba memi ane ka mo memi ya pamba yo soko landi à côté sur habitat la maître maison tala moi chose na posaban tala papa azana posé le hôtel c'est comme ça. Amen. Merci l'homme de Dieu. Merci. Quant à moi, je vous dis merci. Je dis merci à maman Letty Vissiamou. Merci à vous. Merci au DG Chris Kundenga. Je suis avec Chris Kundenga DG. Est-ce que je peux aussi dédicacer, non? Allez-y, oui. Allez-y. Je dis un grand merci à ma très chère épouse Laetitia Kubikula, l'os de mes os. Un grand merci à mon père bien-aimé. Donc, c'est que je suis 98%. C'est l'appui, les soutiens, les conseils de mon père Jean-Paul Mahatane, pasteur de la foi. Donc, on a 2%. Donc, nous sommes 98% de la foi. Donc, nous sommes oh, nous sommes de la foi. Ok. Nous sommes de la foi. Nous sommes la télévision. Nous sommes utilisés pour la foule. Pour la yebana, nous sommes bien et puis nous avons des traces. Puis nous avons des donc je parle ça, les cieux me sont témoins. Oui. Merci, que Dieu bénisse mon père, que Dieu bénisse la grande famille de la foi TV,
Que Dieu bénisse la grande famille Radio Parole Vie. Soyez bénis. Je vois Yadoué Yumu, mon grand frère bien-aimé. Je vois Nata Kifuta, bien-aimé dans le Seigneur. Bogo Sanderson et Reis Kangi Bouilou. Merci. Je serai Miamadila, Trifen Nzobazula, Erticia Bissiamou, Montréal Bissiamou, Royal Bissiamou, Cabot Bissiamou. Merci à la grande famille Bissiamou. Merci aussi à mon frère que j'aime bien, mon président Nakata Jeunesse, mon président Gabi Mavinga. Merci, soyez bénis. Merci de m'avoir invité. Je suis très fier de vous. En tout cas, soyez quasiment bénis. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On est vraiment bénis. On est bénis aujourd'hui. J'ai oublié une chose. Quoi encore? Qu'on peut savoir dans le centre évangile de la foi en Christ Mote. Bana notre Père. Bana Kodef, Bana CFC, Bana notre Père, Bana de la foi TV. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Nous vous aimons. Tokutani na grand rendez-vous à Kodef. Combat et défense de nos familles. C'est mercredi. Mercredi au Tobunda. Ouais, nous serons là. Merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et on est toujours là. Plateau spécial à cause de la foi. Plateau libre. Bien on est en ligne. Nicolo est là pour un espace à cause de la foi. 7e édition. Nous allons suivre ce que la régie nous propose. Le temps d'aménager plateau parce que je vais recevoir deux grandes dames dont j'étais les noms. Vous allez les découvrir juste après cet élément que nous propose David Kibanza Makasi Mingi. Suivons. David Kibanza. Merci. De la foi, 7e édition. Un seul Christ, une seule foi, une seule activité. À cause de la foi 7e édition, les 30 et les 31 juillet, ici au Terrain Sainte-Thérèse, avec l'homme de chiffres qui est le pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Venez nombreux, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Venez expérimenter la puissance de la main de Dieu, la puissance de la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais que c'est le 30, samedi 30, dimanche 31, nous aurons à expérimenter la puissance de la main de Dieu. Venez tous nombreux ici, à partir de 14 h, le samedi 30 et le dimanche 31 juillet de cette année 2022. Que Dieu bénisse. À cause de la foi, 7e édition, à Wanatere Sainte-Thérèse. Walobi ezali kambo ya kode ya kondima. Pe ya moto amemi krish. Walobi krish yango eza ya pamba te. Ina kata krish wana mai ezali. Babi ezali kambo ya kode ya kondima. Yo zalaka na kondima. Dikamba foi. Atali kambo yango balobi eumela. Donc on a eu vraiment mon solution ici là. Rendez-vous ezakaka le 30 na le 31. Yaka, rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, équipé dans nos religions, oh kimbangiste, oh biso bata catholique, oh biso so ki bande to yoka ba missioni, oh tata on so ki mama, so ki nguza, so ki banani balobaka, et so ki pete biso nyonso awa les 30. Le 31, toza awa. Estamos convidar na aquela atividade evangélica à cause d'affaires, no dia 30. Dia 31 de julho de 2022, nas 14 horas. Vem, povo de Deus, à cause da fé, hein? E tem problema do código da fé, Tem código. Se você não tem código, olha só, o pastor da fé aqui, evangelista João Paulo Mayata, aqui, no dia 30, 31 de julho de 2022, aqui no terrain Sainte-Thérèse Nangile. Mingolo Bezati, Bananzam, monde entier, événement Zaka Moko, les 30, les 31 juillet, les 30, les 31 juillet 2022. Awa biso nyonso na terrain ya Sainte-Thérèse Nangile, partout bisiko kozala. Lukaka transport oyo et mema yo okoma na Njili. Donc so mukana ozuka transport mema na Njili, obiba la so terrain Sainte-Thérèse, donc déjà ozalja mobimba. Donc 7e édition à cause de la foi. Ya maloto lobi et mama koda oliba. Mbokiriki beni bana banzambi benu kulu. Louis amuna Sainte-Thérèse, muna campagne tourner na muna Jésus-Christ de Nazareth, tout à suivre Christ. Tubokiri benu bana banzambi benu kulusambi laga ku vonderi kaka munanzu tatala kaka bu kuisha kuku ni tusambi la betu kulu tuzolo lubenu benu pe tuzolo lubenu bokiri beni mbokiri mbekuri mukumbu Jésus Christ de Nazareth nteri Luisa benu kulu kampani mambu meba
banda déjà. Baka ve. Oh. Ashimume baka ya muyai. Ndaba yona wa. Mama. Ya munu yo yai. Ya munu yo yai mume la ve. À cause de la foi. 7e édition. Yoke les 30, les 31. Voilà. Yoke mambu moshi yota vanda bana. Oh. Bana nyoso ya Congo. Benu kuisao. Benu tala mambu. Bana nyoso ya bandu. Bana kikwiti. Partout. Partout bokel. Ake kuisawa. Benu nyoso benu kuisa. Benu kuisa kuwa. Benu tala mambu yai. Tata yai. Ake sala makambu ya mambu mingi. Bafwa. Utafutumuka. Wa? Babeli. Utakanguka. Wow. Yai kusalaka mpide. Utakama. Yaya. Beta mona. Kaka mwanetu wanyi. Hey. Wakwenda move. Chani wanji kumfate wangu walukai. Banga mila buchiko walukwa bulu terre wa Saint-Thérèse. Vous mumuni tujini masambila mana ni matura mapo. Ushwa. Masamu mkwani kwani mumanya to. Kaka, tujini masambila matura. Mwana mkwabo bakaji nukuvu mungambila. Me chivumu comprendre. Wana chimutangi limu mapa no miaba yonsu. Oui, njimu muna pasteur mkwabo nuku pasteur de la foi. Voilà, nyeya. Mwena masambila mumuni tukala mwabeu, jitukuja les 30. Jitukuja les 31. Mutera wetu wa Saint-Thérèse. Mumuni bachini malu, bachikaba ibalela. Bibombu, mpofu. Bamba na shiwa mwikali bwalu bwa mushindu kai. Na shabaka jibaba. Na shibaka bajibaka. Na shibana bajikaba inibaleji bana banshi. Lwai bosu bwenu, lwai kujiyezu, kujibyonsi. Lwai batatu, lwai ni bama mwikana bonsu. Tutunu kebonezi bonsu, lwai kujiyezu. Bana ba muchi sansa. Lwai. Bana ba mu Brazzaville. Bana ba mu Angola. Tuji ndijinga jeni. Lwai babuni. Lwai babuni. Lwai muna muji nzambi wa Israël. Nenza bwalu. Alléluia. On à cause de la foi. À cause de la foi. Na jaba kubikila ni tamoje sa. Tonga bana jaba mbali wa wachele hu. Alléluia. Wena jani kwenye mbele jiba pangile. Yepa wani. Lupandulu jilu achanana. Yesu. Lupandulu jilu achanana. Yesu. Lupandulu jilu achanana. Kama nampata wait. Mwanza nko. Oh, wakubikila jabwalu. Fandanjila. Wakutumakile waya chebe na lupendu. Pour de la foi, 7e édition. nalobaki na bino ya solo esengeli te koluka eloko ya bomoi kati na bakufi Toba yango motei. ozali koluka kodi ya kondima kodi bozali koluka ya kondima ezali pembeni na bino kasi bozali kuyiba te bozali koluka kodi ya kondima nayebisaki bino bolanda mutu ya memi krishi na mutu na ye na kati ya krishi na ye nde kodi ya kondima ezali wana solo nalobi na bino awa nde na tere oyo bisika kodi ya kondima ekopesamela mutu nyonso ezali awa mokulu ya le 30 juillet kubanda samedi ya le 30 juillet awa samedi ya le 30 juillet dimanche ya le 31 juillet nde bokomona kodi ya kondima ekokabwana na tere oyo voilà ye nde amemi krish na kati ya krish wana nzambe atondisi oyo ezali bapusa na bino nyonso bokoya koluka le 30 le 31 samedi dimanche nde bokozwa bapusa ya mitima na bino ikubanda na ngunga ya 14
zala na ntango ya malamu mpo okutana na kristo oyo ememami epai ya mosali na ye. Yaka na kondima na yo, yaka na kondima na yo, kuya na loyenge te. Yaka na kondima ndio okokutana na nzambe na bomoi. Motei ate binkonzongola na biso elebuki esenga tona tumu na bisingine na biso awa seke Yesu Masiya akokomisa ngo Kinkesa. Nzambe atondisi mosali na ye na nguya. Babeli bakubika, bakakatani bakotambola, bakufi biso bakomona. Soki oye na kondima, solo oyo nalobi na bino, po omona yango kokokisama na bomoi na yo. Esengeli oya na kondima. Kondima na yo tango ekokutana na kodi ya kondima. Miracle salami na bomoi. Motei, ebongo pona biso basi ya ndumba. Nzamba azali na posa ya moto nyonso mokola le 30 pe le 31. Akomona loboko na ye. Na nzela na mosali na ye. Ebongo pona biso ba maître. Tika komema ebindi. Ki maître na yo sala yango na mosala ya tata. Yaka mokolo wana le 30 le 31. Après wana okokutana na kapa kobaka yo na sécurité. Moto nyonso ya makambo minene kosalama awa mokola le 30 pe le 31. Nazali kolaka bino, bongisa motema na yo, yaka na motema kofungwama. Makambo nyonso koya nango kozwa solution awa. Nalobaki yango ni bandeli, ezali kambo ya koya na motema na yo abongisami pe kondima. Ba problème nyonso solution kopesama awa le 30 pe le 31. De retour sur ce plateau spécial à cause de la foi 7e édition. Mesdames, messieurs, fidèles de la foi TV, on est donc là avec deux grandes dames, comme je vous avais dit. Elles sont toutes du groupe Le Bon Samaritain et elles sont en face de moi. Nicolas va bien, la président. Elles sont donc en face de moi. Maman Léa, bonjour. Bonjour, papa. Maman Tania. Bonjour. Bonjour, merci. Merci beaucoup, Mbabino Lelo, tout ça dans les solos, il y a à cause de la foi, 7e édition. Vous avez Boubanda à cause de la foi, depuis première édition, les autres comme la 7e. D'abord, tout est dans les solos, il y a, voilà, il y a Tonton Platini Mobé qui m'appelle, non, il y a maintenant m'appelle Sikoté. Tonton Platini Mobé, non, il y a maintenant m'appelle Sikoté. Maman Tania, tout ça, maman Tania, maman Léa. Mais t'as un solo, première édition, deuxième édition, tout le monde a un concept à cause de la foi. Pour y avoir quand merci d'abord. La question, première édition, Ezala, le Komoro Panabiso spécial. Donc, première édition, Ezala spéciale à cause de la foi. Parce que avant la première édition, tu as l'activité. L'activité pas minée. Mais tu as la kaya liboso. Ils ont la salle, ils ont fait. Donc ils ont la waouh. Donc ils ont la grave. Tu peux expliquer en côté. Mais toutefois, tu as sa père. Le pasteur de la foi, tu as un père. Ils avaient fait ça dans le pavillon, pavillon, ma personne. Nzambe soka décidé eza bongo na basunga biso poste lo peto ngo kenela muke ezemuke ezaka muke sko ba pesa biso ba onde keza pa ma onde ko ipeka te po ba tumala donc première édition ezaka wow ezala makamu nango batu ba mona rappel oboko Nzambe deuxième édition pe ndengwana nande to kendeki lelo deuxième édition to kena esplanade afiki combat ba édition nyonso bon sika victoire combat sur les athées victoire za oboni foka kombe zala biso to lingaka tuli na mayete ona kina matanya ke papa combat ba matanya oboni sata to so salelo to bundisoka Paul ko ba intérêt na ba via ba surtout so ayebi ko tambola na tata donc il faut couper yote foboza na yi osé bozana yi ete yazo mona ke na kata makambo ana azane te a créer lidusu
ata soki bitumba ezala biso tobanga te parce que tobundaka te po tolonga me tozobunda na elonga donc tobunda te po tobanga na biso sata te na croix kuna sila makasi po mukila kaya banaye koningana mutu ekatana. Donc nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ouais, Jésus-Christ de Nazareth. Donc bitumba to bitumba te ko benda na tote nyonso to monguna alingia sala to banga na sauter parce que tozaka balongi. Donc le deuxième édition ezaki ba tout déjà baye mais non ba tie mon podium te na bandeko oyo to kende ki na poto sa publicité te na bandeko ba bongisa maki po ba ko sala biso ba tshela biso podium ba tshete non ba tie podium te non ba tie instrument te d'habitude les ceux qui to comme déjà ba 10h 11h podium ils ont été instrument ils ont été activité comme ils reporter oui bito on perd à quel poto la talinga bi à cause de la foi pe na poto cette fois-ci oui binga mona fandi ko mata na bani ko yemba nze bola mosali elekebele yango tozo panda sango amen bomba te to panza sango donc bola mu tellement eleki ebele to ko bomba ngote so total bana na première édition deuxième édition troisième quatrième pe le to komi na septième bolam au Christ azo sale la biso na groupe les bons samaritains pe na quatre activités oya à cause de la foi ezoleke belé donc to yuko bando beta solo na banda lelo ti lobby donc to kokate ba cause de la foi peut-être que tozala complet mais comme il peine lelo batu musu bazate pourquoi makambo toloba lelo ko ba réalité évangéliste cause lelo azate total la Merlin lelo azate total mamodi lelo azate ntasunga la saka cause de la foi ouais les cas ya 6e édition nazaki célibataire leo na Bali mama Kati ayaka la cause de la foi moko ayaka na bana te à cause de la foi asimba moi donc bola monzamba osala biso papa Rabi nazo s'adresser na bandeko cette fois-ci bola mwana eleke belé donc ce qui batu bandimate que Christ azali bandimata ba Ève donc bola mo eleke belé et surtout la quatre groupe les bons samaritains toko beta li solo te et comme to so pe ofandi toke terrain pour ça sport ya à cause de la foi ozo le papa na teli to mato na mituka na biso oyo bande kwa groupe les bons samaritains ba na ya biso to tshaka na terrain ngamo na epsi papa binga bi cordon na tout ça faut ça na mais merci obil boso ala ki atala kalabolingo tourner bo moni moi jipa bon aka pardon pour la cas décor mais les lots on a posé oyo ça mutu pardon te pour ça la décor poto ana ngo à cause de la foi amen Jésus Christ Nazareth allez qui ndala biso pamboli donc oh nanu ayamba Christ te comme Seigneur et Sauveur nous avons invité penza na 7e édition azanga te tana no virgule mama Tanya esenga koloba allo batazo à zéro mama Tanya boni bien papa Rabi à cause de la foi 7e édition nzamba lola oyo azosala biso makama minene kande mali aucholoba donc papa Rabi makamo nzamba azosala nazomona ndenga koloba te oyo ngana oloba kaka ya mutu eza na lingi omoni pera loba na biso libulu oyo oyebeza lipamboli tindi kaka ndeko na kweya ata obukana mais akweya kana libulu wana poye pasani apambwama donc ipona nga mama Tanya na bolingo ya bana nzambe o nazalaka nango na moure compassion o biso les bons samaritains tozala nango donc na bengisi mwana nzambe nyonso aya les 31 na les 30 aya kotala o nzamba Jean-Paul Mayata osala papa nzamba nazo rendez-vous nzambe oya pamboli biso na kata groupe po biso moto to tatola nzambe wana poto moni toto benga batu sans producteur nous l'avons eu déjà 20 bah fait quelques eleki coûte 24 ans dans l'antenne oh père Abimi ça fait 10 ans infidélité deux eleki boso ya etando donc ça producteur pas sponsor mais toi là qui producteur à solo omoni nzambo biso tozo bengela batu nzambo biso tozo benga batu aya nzambo producteur des inconnus nzambe obiso tobengela batu baya koyoka nzambe baya komona nzambe
nzambe na bavi na biso donc tobenga bato te ke nzambe moto toyebi ye te asalaka nini aza ndeni donc nzambo ya makambo ya minene nzambo ya makambo elekelaka bato ndenge mama leo toloba abalisi abotisi tosobi mapango tosobi bituka abikisi va même bake bapoto sikoyo yo ndeko nango oyoki anonso okanga motema tala nsima na yo nini eza na nsima banani basimbi mabota banani basimbelo bafleshe tala nsima na pekisio mwana nzambe moko logola distraction tika kolobake makambo na bango pamba na nga na koya te satana azolembisa yo mpo ya kozwa oyo nzambe abongisi mpo na yo te yo tala o nzambe wana azosala mpo alaki yo yakaka na kondima elonga nasengi bato mama leya bayaka na kondima kondima kaka kobakiselo mosusu te libala oyo ekima mosike ekobendana miso ekufa yo ekomona matoi oyo ekufa ekoyoka meme vi oyo ya yo ekufa ekosekwa mokolo wana Jésus-Christ de Nazareth akozala le rendez-vous nayebi nzamba papa de la foi très bien nzambe wana jusqu'à présent tosala mélange te tosala nzambe mélange te nga nalobaka ngo soki na mokili na monde ya théâtre bato baosimba kisi mais nga sikoyo na monde ya théâtre yango natikala komona kisi te sikoyo na monde ya théâtre paster nanga asimbi kisi te bongo na makambo ye moko nzambe théâtre bien sûr ezalaki eza église sikoyo na mosala ye moko nzambe kisi euti wapi donc ndeko na ngai tika biyoka yoka tika bilandalanda yaka mona le 30 na le 31 juillet na 14h na terrasse Sainte-Thérèse nzamba Jean-Paul Mayata akozala wana azozela biso bato ya mikumba ndenga lobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos ngana invité moto za na posa repos kozanga te moto intercalé yo te mopaya yelo na 14h wana te telemisa mpaya simba na loboko boya koyoka nzambe wana boya ko expérimenter gloire ya nzambe wana amen babi ezali kamba code ya kondima code ya kondima c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous serons donc là le 30 et 31 juillet à la place Sainte-Thérèse Angélie avec le groupe Les Bons Samaritains, l'église CFC, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, peuple de Dieu, venez ces jours-là, ne manquez pas ce rendez-vous. Tout le monde a le beau mais le lundi, à 16h, donc le lundi, au cas d'émission, moi avant pour 16h, dans l'école de la foi, à CFC, pour tous les gens qui sont là. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit école de la foi. Oui, na kaina yo, na Bible, na stylo. Oui. Bapesi référence biblique notée. Bapesi explication notée. Tant que vous anda ko méditer lisusu, to zo ba enseignement, to fanda so malamu na lo banko. Enseignement on des okoli sabana nzambe. Kasi ndunda école na mai. Ouais. Bana pe o physiquement se va coller, faut moi moteke. Oui. Mais mon Christ liloba nkolo ezosaki tokokola voilà, on est là avec deux grandes dames du groupe Le Bon Samaritain, Maman Léa et Maman Tania. Le temps que tu peux m'emmener David Kibanza, n'est pas que tu l'as fait les manini kuna et à cause de la foi. N'est pas Nzembu danse, je ne sais pas. Comme ça, on se retrouve une chanson, on se retrouve donc tout juste après cette chanson. À cause de la foi, 7e édition. Bana na Nzambe
Jésus-Christ de Nazareth akokokisa maloba mosali na ye. À cause de la foi, mongolo monene sangisaka bato akondima. Miso primordiale bato babongola nde mitema. Rendez-vous monene yakambala moko na mbula. Oya tosangana poto tombola nkolo Yesu. Mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola moto moko. À cause de la foi, papa na simba kibilaka. À cause de la foi. C'est une femme inférente, des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on n'aura pas. Oh, Mathéo Kimbangiste, catholique, islam et protestant. Oh, je vous invite tous à l'église quand tu cries partout dans le monde. Venez célébrer avec nous dans cette grande activité. Bapangi na beto ya Bakongo, bapangi na beto ya Bandundu, bapangi ya Afrika eno kuza na lukika kano ya bote. Akose la foi. Batoto ya Maniema Katanga Kisangani, toba bote, tushukuru Baba, Kamilele. Tubingi zibino batu ya Brazza, Angola, Besana, Bilenge, Batokis, Bakuluna, Mukolo, wana tuzala boye imalamu we. Activité, de la fin, tu l'étais pas mis ça beau. Alléluia, Boyaga, tu m'as pris là. Baïbos, tu m'as mis là, mais ça tu m'as coupé là. Ah, alléluia, alléluia, là, il fait mis là. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, et yeah! Nini wana, nini wani lisusu, ikama nini yo? Bana Notre Père, bana Codef, bana CFC, bana ya De La Foi TV, et loko bolukaki, yango yeye! À cause de la foi, 7e édition. Mobangi na activité auto Bengisi Bino Mokolo. Samedi 30 na dimanche 31 juillet nangoga ya 14h oyo kozala na terrain ya Sainte Thérèse auto mesana kobenga terrain 6. Papa, maman, venez vivre et expérimenter la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, Nanzela et Moussali Naye, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. À savoir, l'animation Pélouange et Simbami Epaya, Maman Esther Yembe, frère Moïse Matuta, frère José Nzita, l'orchestre Gassef, l'orchestre CFC Musique et tant d'autres. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tout Bengisi Bino, Bouya et Belé, car le Seigneur serait au rendez-vous. Makambouya Boye, Ngana Zanga, Nazanga Teo. Sur ces plateaux spéciaux à cause de la foi, 7e édition. Cette fois-ci, nous serons au terrain Sainte-Thérèse Angili à 14h
avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. C'est pour le 30 et le 31 juillet à la place Sainte-Thérèse. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Je rappelle qu'aujourd'hui, au centre évangélique de la foi en Christ, Tozawana, tout dit va. Tozawana, déjà à 16h pour l'école de la foi. Puis si tu as koye pour le bankolo, Tozalane, ça bien. Mais à la face, on a une grande dame, la grande dame, il y a le bon samaritain. C'est-à-dire, vous bêtez le bon samaritain depuis jusqu'à à cause de la foi, 7e édition. Et Batnegoubaya Ebele, Bamisien Bauzala Ebele. Wanga mon aura rassuré Batou. Papa José Dita, Moïse Matuta, frère Josué Mayala, Gasef, CFC Musique, Maman Esther Yembe, Chorale, la puissance de la foi. Oui, Papa Mardoché. Oui, bien, je suis. Oyo, la baki ponanga, et Coco Kisama. Très profond. Cette fois-ci, Papa Rabi, nous avons invité papa, maman, jeunes soeurs, jeunes frères partout dans le monde. Vraiment, nous avons invité. Pourquoi nous avons invité? Mokoloana miracle est permanent. Pourquoi nous avons miracle est permanent? Na fongoli Bible nangai, na livre de Luc. Chapitre 13, verset 10 à 13. Kuna Bible betel biso lisola moi so zaki na kunki. Oyebi moi so yo. La femme courbée. Moi so abana koya église. Baloba c'est nango 18 ans. Donc kuna ba pesa ba précision te mais précision to ba bia c'est nango 18 ans. On dirait abotama bien. Aye ko be banda après. Donc ba pesa pena explication te mais ngama na zwela ngo bongo. Mabana au église. Ouais, peut ça peut âge il y a loko ne ba pesa. Mais là quand na mukolo moko. Quand na kati église. Ouais, ya ka bandaka. Wana yeso amona. Église ka kwa ya ka bandaka. Et puis tu sois combat quand na forme ça. Tu sois pas ça l'évangélisation quand na forme ça. Tu sois quand na forme zali. Mais mukolo yeso lo ba ki trop c'est trop lelo eza lelo. Mukolo ngo ya la ki mukolo. Pourquoi Satan a un projet, à sa peur de mensonges? Satan lui comment la vie à battu et kendi. Satan a pour sa vie à battu et on a signé. Pourquoi on laisse à moutou na moulaya singa bakango le coin taba pour Satan a pour sa tête au percé. Mais mukolana na bengi moutou. Moi si au mukolo ango akei akeka kochofran mi soit Christ etali. Atali à bifam, tu es délivré de ton infirmité. Donc la question infirmité est où mais là. Motema nepe banda kozoka et salami be pourquoi na osambela yeso zala wapi oh nazo ko inviter mutu moko ata soko lela pendant 10 ans tu es délivré de ton infirmité na ezani tam sous finance yango nazo kende papa au moins infirmité mususu et célibat bon oya moi soane munana kikunki les visibles infirmité mususu eza olela mutema ba déception zwa na libala na mariage na ba fiancé na nengo sakanate infirmité musu eza pauvreté infirmité musu eza division infirmité musu ezali oteka ko avancer kate makamunyo se telema mais ngala lobi mukolo wana yaka ukozala délivrer na sera délivré de ton infirmité soko bande ko tambola mutuna se na la kona nzambe ya papa nangai Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Donc faut tout ça l'homme de la foi. So tout ça de la foi so l'accepter que et a mutu donc faut tout ça l'homme de la foi. Donc na Yesu Masi à Nazareth oh so tout ça le laka anzambo akosakate. C'est lui qui dit un seul mot et les choses s'accomplissent. Na tikala na nyonga mutute. Na obenga mama na obenga frère. Infirmité nyonso ya nango. Nazolo la ka Christ atikala na nyonga mutute. Les 30, les 31 yaka. Donc ce que maman, ce que moi on a raté donc il y a un terme moko bandi mais qui aiment na baloba qui a verset biblique a dit si ton Dieu est mort essaye le mien. Donc les lots évangéliste international qui aiment na donc est lo comment muke mais est ça grave. Donc il y a un loba et ça grave problème ne serait ça grave pas Christ est grave. Sans au monde qui kendo souka. Mon père na église à l'église Saint-Martin lobby oyebi nzambe aka compliqué donc ba ko kanga ba mingi nosi bacho na cache mo fola ka mo libuso mo te kozwa mo pipi sikoyo nzambe cette fois-ci na cause de la foi ya touro
il y a 7e édition avec Mosala Nzambe, évangéliste Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, à Bengi Biso Bafongolo, les douzoute. Tu comprends que font à ma porte parce que Christ a sa porte. Biso to a prébi. Donc Biso to y a poto kutana Nzambe. Quel que soit problème na yo, quel que soit dimension na yo, so pesa ngo kombo. Na loba ke ndeko mosi ndeko mobile ozala délivrer l'infirmité wa. Amen. Pinzoli ekokauka. Amen. Mais oya ko ya makasi, remets ton sort à l'Éternel. Mais à lui ta confiance, il agira à cause de la foi. Merci beaucoup maman Léa. Oui maman Tania. Oui bi ezana bana nzambe belé azo tambola bozo mona mutu pe azo tambola azo kele musala mais si bakanga quelque part. Au mona marque histoire ya mpunda. Mpunda wana ye pona ye. Lokola matiti ne ebane matiti bande ko tele singa mulaya singane. Ebane ko kokana niveau matiti bande ko tele. Pona ndeko mona ngo ekoki bongo. Azo suka kao. Azo katambula moni ke matiti dali abaluki bo ali azongi bo ali pona ya moni ekoki. Ebela bana nzambe bazana ba vibo baza déjà limité. Ba limité na domaine moko bo yo miye bakate. Lokolo ozo mola ka mo ba contenter kaka na limite. Ya biso kuna famille na biso za na. Biso soko simila $100 ekoki nango. Omoni ka nde ba sente na bango ngabo na obotala ngabo ye. Na zali na libala na ngai na vai na nga. Yazo kanisa ndenge ba yako sente moi batu baye na 5 kaza masanga wana ezala keskiz ya libala tia kanisi bongo OK ngande na za mama mbimba boy na liki akapapa ngana OK na predoti te na coutumete na kolata voile na kosuki donc nyoso basala ngana osala kona ni à cause de la foi siko bana nzambe belo kwa baza limité azomona vie oyo azomema pona ye ekoki bongo na mulaya singa OK kolo azana posa na bango bango bayebite mokolo wana nde mokolo oyo nkolo akotinda oya ye deliele bako fongwama siko yo muto za posa ofongwama kolala te kolemba te ngana benki bango baya parce que le Seigneur en a besoin ndeko na nga yaka na cause de la foi mola singa ko comprendre que donc Seigneur le nga pena comme sika baninga bakoma osituki bako sutuka oleza trop tard yango na bengi sibino ndeko na vie ozo nanya kanga yo liaka mbesi nanya limita yo atielo barrière moko boye o balate o voyager te o kokota ba demande de sika boye eko simba te musala mazongo soko fika ka mbongo maladi na ndako ekota te sani sekoti yoka yepe mutazana akokanga na singa nzambe kuta sungi soki mbongo wana te de mwana ngoko ko somba pe mwa bulakati ata rame balo bati yo lokoza mulalo binzamba zo su OK ngai mbongo nangeza pona style ande nzambe ezate pona mema na hôpital ezate pona mema esika pona zo na mema o mwana bakangi o mwana boy yo zimbongo o bakangi mwana azane kuluna te yazaki o le bakangi même ba parents o bazana bana bakuluna po to ya lelo na kisasa na biso e comme de kuluna yaka kolela pona mwana na yo yaka kolela pona koko na yo yaka kolela pona ndeko bonde la pepo na ekolo oui to bonde la pepo na ekolo yango na bengi bango ba ya parce que bango pe baza ko appartenir na Congo bakuluna to mona toza na bango besoin bango de baza o bakusunga biso lobi bakuluna si toza na bango besoin yesu baba na biso baba ndeko na biso yesu pa boya ko ndima tel ngolo la foi mo tala makam la foi est une assurance donc biso assurance wana na ko ndima ngo to tambola nango comme mama tana tout à l'heure oti ko loba to ana posa ya bakuluna wa to ana posa bandeko na biso baza bana ya nzela les enfants de riz nzamba sana besoin na bango nzamba na posa na muto na Christ te donc baya papa rabi bebe na lola fete sala marate so mutu mo alati kitoko o po sombi lupangu fete sami na lola o po ya kepoto fete sami na lola mais fete sami na lola soki kaka mopagano moko abongo motema yangwana biso yangwana kaka na lola fete makaka na imagine na bi fete wana babina ka dance nini bazoko tokomona ngo kaka tokomona ngo kaka zamba kosa kaka ça biso fete merci beaucoup. On me fait signe que nous devons vraiment chuter. On est pratiquement à la fin de ce plateau spécial à cause de la femme.
plateau spécial toko yamba ba musicien ba théâtre olimpo le go bengi biso kaka au réserver place na yo koleka na sans problème ba sala nzambe ba oleka plateau spécial à cause de la foi. Il y a quelques salutations mesdames. Il faut zangater toza bato ba na saluer premièrement na banangai onzamba pesa ngai Bealish Mayala El Shaddai Lema na ba petit fils na ngai Ketura Matondo ainsi que Jortavi Lema. Ezangi pété na saluer mon pasteur Dieu merci Muzola na saluer bande ko na nyonso tout les bons samaritains y compris na yo mon papa Rabi Mavinga. Notre pasteur père de la foi. Ce qui lelo matanya o lekana nzela bato bita matanya ezalaki pona papa wana nzambe da bengaki so ki yetenga matanya msude yo poko yebanga te nzamba lola bomba ye abomba libota ne po libota peso ezana kimia te ye pa osala musala nkolo na kimia te yango wana ndezalaki bana nyonso abombi pe botana bodrik bango nyonso libota babomba te libota nyonso ngala lobi on a eu problème le 29 à cause de l'affaire les gabiens. Bible écoute le lobby, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Il y a comme kolongo la bâtiment. Il y a un tolongoli. Si. Maman Léa, toi aussi ça. OK. Na pesi vraiment ba mbote na nga ebele. Ya liboso et pas mon père spirituel donc couple Iber Mouyou wana papa na ngai bisiko zana mwasi na yope na bana nyonso tout. Tantine Michou, Tantine Doudou, ba gros bisous bisika bozali. Na pesi groupe les bons samaritains mobimba. Bambote mingi, na pesi papa Prince Mavuba, na pesi papa Herbie, donc Dadi, na pesi bango bambote, na pesi chéri nanga ba gros bisous bisiko zali, papa Aimé Tamba nazotanga na koyuko kochate. Papa Aimé Tamba mon chéri. Donc bisiko zali, beau frère. Donc na pesi ba gros bisous. Et na pesi ban église Mangembo bambote mingi na pesi Delphin Matiaba na pesi Arnaud du Maton na koyi ko zanga te ko pesa pasteur de la foi ba grand merci bambote belé pourquoi na loba bongo mama ta na auteur loba tout à l'heure lelo comme pour komi na nzela mama le ozipe faveur moko koti donc ce qui est abenga makite bapona qui était nde ngape na pona matin na groupe les bons samaritains donc aza fier pona biso aza pena fier papa nzamba pambola yo na mwasi na bana église CFC mobimba bo pambwama umela papa simba libende poto ana posano nzeleza na mulai donc na pesi papa Rabi pe bambote mingi pona koyamba biso lisusu na plateau ya lelo maka bo pesa na bambote bona mwe bokozonga lisusu tozonga susu na pesi karapo moite mamote meza kitoko mingi esa biso bo donc ana bilonga ba fête ma campagne solo bakaya ba fête oko seka photo seka ninga ba fête tolala na ba fête et nous sommes des fêtes. Merci beaucoup. Voilà, on est pratiquement à la fin de ce plateau spécial à cause de la foi. Lelo na 16h. Tozana église na cadre ya culte na école de la foi wa besika to yekolaka. Tozwa enseignement ya kana kaina yo na stylo na Bible. Luka bandimi abere to yekola liloba nkolo. Kozama la mingi. Mais le rendez-vous est fixé encore le mercredi na culte na combat de délivrance des familles Codef. Avenue Bombo 1883 arrêt Calaizel Angelos et comment arrêt de la foi to kuta wa to bonde Yesu Masia Nazareth pour azo sala pendant ba fête to mo le bobo nzambe mutumsusu mona avant les 30 les 31 déjà ju oyaye ezeko koluka ayeka na Sainte Thérèse yeko tato la ganja mais on mona batumsusu ba bina lokwa to maboma e yoko kipe te tika bina ndenge na ye yoko bina na ndenge na ye oyazo sala ayebi nini Dambe Oyagondima Asali Katina. Merci beaucoup à Platini Mobei, papa na planning Mavinga Ndoi. Merci à vous, merci à maman Tanya Mobei, maman na bana, maman na double. Bana Ndoi nanga. Kasi. Maman Tanya. Moi na Ndoi nanga. Kasi. Moi na Ndoi nanga. Maman Ndoi nanga. Kasi na concurrence. Voilà, déjà un petit programme à Lilo lundi. À école de la foi partie à 16h. Et merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Méat, à l'homme de la foi. Le rendez-vous sacré est pris pour le 30 et 31 juillet
à la place Sainte-Thérèse, à cause de la foi 7e édition. Chiffre 7, chiffre repos, chiffre il y a repos, chiffre perfection, chiffre repos, il y a qu'à les 31 repos. La Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est pas moi qui donne le repos, c'est pas les pasteurs de la foi qui va donner les repos, mais c'est Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Merci à toute l'équipe technique, merci à Dadi, le pasteur Prince Mafouba, merci à Nathan Kifuta, à ingénieur Trésor Ting, à Gauthier Kélé, à David Kibanza. Makasi Mingue. Merci à tous les fidèles de la foi TV, vous qui nous avez suivis. Merci à vous de nous avoir répondu à notre invitation. Je vous dis merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Restez branchés sur De la foi TV. Merci. Tellement que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth vous accompagne. Au revoir. What's